pasteur Moïse Mbi na prédication na ye atei message moko bo à laquelle azobeta historique ya compétition moko bo historique ya madame moko bo il a ka ba proposition qui balinga ne simbate historique comment il a présenté des gens et pas madame wana bato wana ba détourner et puis les mêmes personnes wana ba komo lukaba limwisa ye ba bomaye ba silisa ye azobeta historique wana et sur les réseaux sociaux to mona ba fidèle to pe ba frère o ba sambela na cité Bethel. Il nous confirme dans les réseaux sociaux que le pasteur a fait allusion aux histoires qui s'est passées. Donc, il n'a pas fait allusion. Il nous a raconté cette histoire vraie de ce qui s'est passé entre lui et le pasteur Mike Alamai et la dame de Madja Boutala. Naïbité Maniké, quel sera ton apport dans toutes ces histoires? Apport dans les Kaka, pasteur Moïse a remarqué que Batba comme un fan Madja. Ok. Alors, il a un esprit que ba proposer à yende mutali poso ndenge toyoki na ndinga lobi abiko albi nini abenga ngoni compétition soki eza na compétition mo quelqu'un qui zo salama o ezo boma bato o eko boma bato ebele dans l'avenir attends combat compétition te mais soki to remarquer quand la compétition bato ba ko febele to comprendre compétition o yango wana afungoli biso misu tangu na yoka prédication te na Jacques Manabi est-ce que ma kambu na vie privée na te alobi vie privée te conscience c'est comment peser ye bonzambe sali na kati na bi yozo tika compétition yo tangu e comme akoboma bato ebele il faut au bato ba les Jacques na compétition ezo sala na kishasa e boma bato ebele compétition na base na ngo c'est le satanisme. Base ya compétition Madjabou c'est le satanisme. Tenga na compétition Madjabou te. Compétition Moïse atanga tangi kombote. Kato bika compétition wana. Base nango eza kindoki. Eya kindoki. Eya na mama moko boye bazana mobali na ye ndima kiasala ba bêtise po yenda sa la mobali nembonga. Alors côté na lokola pesi sacrifice mingi mama wana simbite. Aye ameki pasteur Moïse ba sangana. Po bana ko sacrifier ba ndimi ya Bethel. Pasteur Moïse aboyi na ba ndimi ne ba kufa. Alors muto ya ndimi yango. Ba sali yango une sorte de compétition. To sentir qu'attend compétition ba to bando kufa. Tu vois, pasteur Moïse alobeli aki makambo. La compétition peut être bakufa. Ba na compétition peut être na compétition Moïse le cas tout le monde va bakufa belé. OK. Tu compter ba comment il y a 3. Neni ba na compétition ba oya bakufa banda ko monter ba oya kufa na compétition. Il est normal. Mais est-ce que vous pensez qu'il ne serait pas jaloux? Il y a compétition là parce que hier moko na ba propos na e alobaki on recevait plein de cadeaux. Depuis Toyoki, Tata po Ozaki parmi Batu Oyope, ba soutenir compétition, alobi ke yo zolo ba lelo que compétition neza kindo ke bon ndako oyo fandaka. Ka compétition na muté fondé sombela. O yemo pas reconnaître ngo na prédication qu'on recevait plein de cadeaux. Mais wana bana ko recevoir ba cadeau ayeba ite ke ya eloko mususu tozoya ozo pesa nga. Ozo bana ngaki manike zwabiki o. Lobe manike Zwa carton. Lobi kuno yemani ke moni biki on a carton na pesa ke so na bina bakisaka fait yo likolo. Il faut pesa na 3 personnes. Wana no bakisela yo. Ngomba belé. Ngomba belé. Ram momba papier. Là na sina zwa ki bik na oyo na réfléchir na batena suka awa. Très bien. Na bendana. Ba condition ya kaka bongo. Tango ba pesa lo ko ba pesa condition. Tango comme 3 4 5 6 9 ba comme fungoloti. O ba comme ni siko continue lenga ka continue lenga ya ndako kitoko siko comme fungolo moni ndako oyo. Poko mona ngo 10 il faut ça so ça mutamala moke so ça mutama mabe OK so ça mutamala osani o bendana. Mais ya ndima kiteke camarade na e a ondima. Po ayibike ba sa ela nzambe. Andima kitelo ko sa e choqué camarade na ye adindi parce que na yo ki pasteur Denis Samanda oloba bakanga ki pasteur moko na mwasi na Dubai ba pesa na ba bis na boîte to ye ba pasteur wana ezana to sa banquette bo bangati to tika bana so ba kufati to ba pasteur Denis Lesilelo a les raisons ana raison ce que bimi loko mambwana mutando ebisa ngo pasteur Moïse Mbi te pasteur Moïse Mbi alba ni loko te makambone bima na Dubai ba mona bango bakanga ba photo ba eza na bato pe bakanga ba photo basu bala toko fungole la compétition moko ezo salamela awa ya bana nzambe e salama et puis na kata compétition il y a plein de scandales
ser na biso Rosny Kayiba na nenga mabete ser moko sala ba témoignage ebele na kombo na ozo kanga ete ke tanga découvrir que oza ser à mabe oza ténèbre okomi kolanda ye oboma ye ba témoignage des en réseaux sociaux. Ah bon? Oui, bazo fina ba témoignage wana menga na yoka kango na télécharger qui fait témoignage wana ser wana lobi nazo mona ye na ba vision nzamba zola kisanga ye mais te moni na scandale moko ah ba lobi za yote siko ba scandale na bino ndeni zo umela te financement mo ezali ba page les news la mama Ndombolino soki bozoko ka ko dénoncer makambo ya mabezo sama na mboka te on va commencer à attaquer les pages na yo comprendre émission to yela ka internet bobo mabatinyo so bobo mabatinyo sote bobo mabatinyo sote mais secret mon peut qui maniqué Bobby pasteur Moïse Mbiye andima ki compétition wa salango mais asenga ki ba condition ebele ya memi mwana mai ne na pas mutuana te o mwana mai na ngai pe tozani na compétition mais faut pas sabiso moi montabo e pour compétition ngo le ka ya lingaki aswa mbote pasteur Moïse alingaka kwala abendana po moni ke condition eza makasi. OK. Bo wana ba si esa ke condition. Abi na bonzambe na makambo esama te bana nzambe ba kufa esama te simba te. Na kwala ekamba moko na bendana. Ozo comprendre. Mwana mai tellement yepe azar na avidité alingaka koma kaneti mwana mai akomi. Yango nde ye andimi condition wana. Ke na opesa yo ba am. OK. Mais ko kende so epa na ete po ya yebisa afongoli jende ba yokana po mene mama to kendo kwala tala ba conditions za bobeza bien te to kwala kaka to kima na biso sa biso lo to sambela o sa biso rien ozo kompata ma yo bundisa biso to kitama bolongo na sima mwana mai lokola akina besoin ya mbongo ya koleka ndimi condition nyonso alinga te quand même ba am tant pasteur Moïse Azol bakeno mobali na ye akufaka ba saleté à moi si wana c'est que c'est une déesse de l'enfer. Donc c'est à dire que moi si wana azana mobali na ye elle voulait sortir avec pasteur Moïse wana te apalinga mana pasteur Moïse na condition que non pasteur Moïse a tekele ba am pasteur Moïse a proposition mon beau bazana besoin ya ba étoile ya bato pona mbongo na bango to senga bongo ah baba anzambe. Ah ouais. Donc s'il faut comprendre, na bateau tout bazana kacha majabu to compétition, excusez-moi si je retire, bateau tout bazana kacha compétition, est-ce que ils font partir, il y a lié, il y a sorcellerie, n'est pas à Moïse Alobi parce qu'il a dit que na kacha compétition. Juriste quoi? Juriste. Ba pena kindoki. Juriste, koti beaucoup faut que tu en loge, faut que tu en jettes. Bino tshé bino morceau brique na messe faut beaucoup tana chez boye ba balula des autres ambola bon so bango ba olera mbona bango ba so ba olera mbona mais mutu moko azana ibi balula mutu azana tête en compétition ibi balula il faut ye ba balula pourtant on va nous retirer ba âme siko boye ba balula ndi ezana na mauvais so on boaka pour retirer ba âme il faut mutu moko sala kam sala wana ah nzambe. Mais pourquoi les pasteurs attendaient à ce qu'il y ait compétition aussi là, Batouba Koufa, après Yaoluba? Compétition ici Nantes. Et s'il est déjà tout qui deuxième saison? Ok, bon ici. Mais là, moi, pas l'objet tikenga. Il y a tant de combat compétition, avec la compétition, moi, je sais. Et là, moi, l'objet tikenga. Il faut mis sur la compétition, je sais, madame Boka. Il faut te faire la mise sur compétition, je sais, madame Bakoufi déjà. Makambo kuna na subasima compétition na moi si wana c'est une déesse de l'enfer aso gratter ba am po bas asala mbongo ya mobali na ye tout monde na ba raison obino bo kufate po bino bo za éternel bo meli serum à immortalité mokiliza ya nzambe basala chantage ba bomaye. Il y a eu des gens au Baya, comme vendeur, pemeni ya ba mama au bateka na cité Bethel. Batuana ba qui kozwa ba espace ya côté kapo ba yebara comment akotaka comment bimaka et puis ti ba koma ki na niveau ya ko enlever. Po ayebi secret. Po ayebi secret. Eza na secret pa ayebi. Aolo ba na bisote ayebi sa secret. Secret ngozaneli. Secret moi si wana. Ayebi yango. Po muta sombelo ba ndako bozo ba cadeau belé. Balobia so azwina azonda. Ye moko alobi ki je recevais papa wana o nani
Tata po. Tata po. Maman on a. Abi azwaki ndako. Abi yo zo boya compétition ngo lelo, compétition ne sombela o bandako. Ah bon mais la maison où tu vis, c'est la compétition qui t'a acheté cette maison. OK, siko ya sazo bandako, tia koma na bandako sika yebi balula. Et maintenant, comment il y a joué bandako ya ebe que compétition n'est kindoki. Il a voulu que les compétitions se détrônent. Ayeba andima kite ke camarade na kondima. On se comprend te. Andima kite ke camarade na OK na ngobongo. Yebe pe ke camarade ba ayeba ba maître. Ba kwala ka mais amoni ke camarade andimi makambu to bu salté. A se protéger pe camarade na it. Ba ça nzambe na kokwala manike. Ya ba maître. Moi musala nzamba la sa Rolex parce que na sorti kala la sa Rolex là ta bien. A directeur na société na alobela ba grade na une église te. Mama ba pasteur autant la sa mon koto, la sa Rolex, la sa chaînette, la sa chombo. Ba maître. Ou ascension dans le propos de pasteur Moïse, il a dit le kamba beauté. Bien na batu mususu tu te dis que quand tu as qui toko koleka batunio surtout maman moi ezo lingo na facilité, toi tu dis que j'ai la chance aligner et tout ça là, il fait allusion à qui? Ngana oyebande. Selon toi, il parle de la compétition. Ngana oyebande. Na kati ya compétition na ba scandale ça mi ya makasi meza étouffé. La compétition moko boeza na quelque chose awa bat ba kufi mais bat ba lobela moto chose akelo muso mais bat ba lobi Est-ce vrai que compétition il a corrompu ba page, a corrompre ba page belé, ba page neto yoki qui appelle ça corruption na ba page yango moni maramuso e uti na compétition ne bimi moye ba page na ba chaîne belé et lobela ngo zate parce que ba chaîne na ba qui corrompu. Mais non ça l'émission c'est quoi bi voir bat comme ba otalanga. Oui, bah tu combien bah t'as là, bah combien bah compétition, tout temps comment compétition tu éviter, mais bah on dit parce que bah compétition les autres salama, bah tu vas couper, et ça peut avoir scandale les belés na kati. Les lomaniqués en tant qu'un enfant de Dieu, comment on a basali nanzambe, il faut bien le dire parce que tout le monde en a des réseaux sociaux, bah ça photo ya pasteur Mike Kalamai, na pasteur Moïse Mbiye. Ne bâtir photo na bango ça fait allusion directement à Majabu. Comment on a basali nanzambe mi balé. Oyo lelo bazana ba etuluku tope ba église ya minene ba ngomba tope ba ecclesia tolo ba ona lingala ya minene bazape na bato ebele ba ko sa ba confrontation ya ko swana tomoni elo wana déranger ba na nzambe belé que pasteur Moïse passe à la télé ou plutôt passe à l'hôtel na chair na ye ateya et puis ko pesa par exemple wana devant la chair à l'endroit où il sait que ba je interpréter en anglais chaîne na ye eza munene église na ye eza munene et puis message wana ko la capter pas bato belé baba ki natanga suka to mona mambo ebele yango en tant que moi na nzambe kolo bani c'est biblique ya que pasteur mi balé balingi moi si moko balingi moi si moko tout le monde et comme ce ko likamba zuwa ya moi si nda sakai na bango ko place atteindre but c'est ba pasteur ba banjo swana. Parce que comme il y a des équilibres spirituels, et c'est que le diable a coûté. Tout le monde, c'est un misa mabe. Et bon, c'est comme tu me dis, c'est une femme qui n'a pas jeune. Pour l'argent. Pour l'argent. On peut savoir bon, on se met en banda, on se met en banda, on va coucher, on va coucher, on va étoile. On peut savoir ma cambo. Ouais, on va soit cher. On va côté bien église. C'est que moi si on a 60 qui c'est qu'après ça on peut qui si, parce que toi ton année on a qui si. Faut te faire un peu miso. Ah, nzambe na masama. Yango les autres on se plaindre pour l'église d'Abisso. À la présence de Dieu, on est là avec le pasteur Alphonse Kayenga qui sert Dieu en vérité. Nathalie l'église na binzambe ba ki tu es appelé les ana bat ba mona pasi bana ba comment ba fanatique ba pasteur. Comment l'église pour nzambe pour na pasteur. Parlons des fanatiques, des pasteurs belé ba côté. Église na ngana zo lobi côté na ofanda pourquoi place on ngana ozwa o eloko ngana lingité. Non changer. Il y a eu des voices qui ont maniqué sur l'affaire des pasteurs Moïse Mbili et Eliane. Sous prétexte, on a tata pour bien qu'il a des preuves et des voices à laquelle pasteur Moïse Mbili voulait détruire la vie d'Eliane Bofeno. Ah, détruire on a né. Parce qu'il y a ça là qui m'a dit bon qui on a. Et puis soutien au Eliane à ça là qui est où qui apporte de l'autre côté. C'est ce qui s'est dit à la toile. Mais bazong ça son on a ça qui pas yo robot mais bazong
Voilà, merci beaucoup. On évolue dans cette émission. Maniki, aujourd'hui, parlons de retour de Rebo Chulo, la femme de Inosbi, la copine, s'il faut bien le dire. Maman, moi, na Inosbi. Retour na tout le monde à répondre à des tracteurs na Union surtout. Par Union surtout, bah, le Inosbi à Saint-Ayo. Inosbi au Zuizem inanko pour kangaye olanimbongo rebo amukolo tika mwana batu et tout ça là à répondre à des tracteurs na live ou à salaki. Est-ce vrai ou est-ce nécessaire pour une femme qui vient d'accoucher, pour une femme qui est une femme ya star mon roboye kolika topé ko passer na ba réseaux sociaux répondre avec des et arané sitocht rebo sitocht et arané sitocht sans éducation. Elle est blablabla. Non, il ne sait pas l'état chez ma boutique. Parce que c'est une jolie fille, au moins, moi, Kitoko. C'est tout. Innocent immature, hein. Innocent n'est pas immature, il est mature. C'est elle qui est immature. Innocent, soit jusqu'à moi, c'est moi, attends, un mur, au bois qui est banda. Au lieu à ce temps, avant de non, moi, ça 3 mois, à qui n'est pas court. Mon bal à l'équipe, na ma yéli. Et on va bien émancipation de la femme. Moi, na mobile à l'équipe, na ma yéli, mobile à tangi mingi. Tant en classe, aux années intellectuels, aux années illettrés. Tama kambosolo bezanga tina ouchobota moi sur ouchobota fandaka nana moi na 3 semaines na sekuno apolele matrice ezana na se so mika mpepe pas et le ngone fane. Mais peut-être elle n'a pas pu supporter un site ou sur les réseaux sociaux. Mais on voit quand ben insulte à populaire. So biso to supporter ben insulte bon yem tana cerveau mke à supporter. Nga maman mko na ko supporter na comment supporter. Est-ce que c'est important de répondre à des gens? C'est pas important. On répond à bateau yo éviter. On bazana ba tiba comme on monte bazana longi na bangote. On répond à pourquoi? Bateau yo éviter. Bango ba yebi yo yebi bangote. La preuve est que ba faut compter ces bébés, ba comme ça bangote. On répond à pourquoi? Pour gagner quoi? Peut-être a comme une maman aye ba nini en loba. Pour lober ça en répercussion na bébé wana zolba. Eh bébé allez lim ko na ngali. Moi, on peut soutenir moi aussi. On va comprendre à tout. Beaucoup de moi, on va beaucoup de moi aussi. On comprendre à tout. Voilà, toi, tu as les Cambouya Libala, ma bala lelo na monde abiso ba journaliste. C'est d'abord question na tuna ki l'autre fana mais ko bandi la lelo, to monde abandi na biso ba journaliste belé ba s'épanouir d'une manière assez positive. Ba éclat na bango ifungwami nzamba pambola na ibité esengo etondinga motema sa etondinga motema. Mais toi ibité maniki avis na sur cet effet ko lo ba izani. Banana ba fungwami. Tout le monde va les ketchup qui pour toi les retours. Tout le monde franchement qui pour toi les retours. Babala, Lelo Vincent Toulouse, Bazana Mama Waro, Maman Livlembe Kabila, Bazakuna, Mambo Bele Sofunga, ma plus grave encore, Bazana Kalemi, Nabaïcho Koko. C'est bien. C'est bien. Et le monde au Baka c'est bien maniqué. Mon maman va dire ça rose jaloux. C'est bien. C'est bien. Épanoui Malika, félicitations. Naoki mawaka nde olelaki po nde olela mama na esalinga pasi salanga pasi makasi ozanga na matanga wana tango pesi nini enveloppe olelai mama na azate mama na monela opasi félicitations kolanda baninga te ke na libala ko memango neti baninga te kozo sa libala nona ba norme ya bien ozo kene na nzela bien kene na ngompe bien atteindre but na yo fana na mobali na yo ko ke na terrain oyo ka sonité ya Zamba Pambola. Conseil au pôle spécial. Tout le monde y a sali enterrement des jeunes filles. À celle bablou qu'on a surtout au dès qu'on a bu sur grâce de moi. C'est à ça n'a été. À qui n'a 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 suba bantu. Il y a ils en obésité tout. Il y a ils obésité, ils a libala. Pas balier. Pas balier. Quand même on féliciter, honorer. Est-ce qu'il y a plus d'invitation? Soit plus aucun. Pony. N'anga n'a pas pas journée ça ça. Bon, on a place pour journaliste, c'est pas pour Annie, pour Nani Manaki. Pour ma problème, ma mingi. Ma poison est ça. Quel pan a autour à la poison. Moi, mon bali aussi, petit poison, matika son maïs, un loup n'a pas de combona. Bah, petit moi, mon bali, sous poison. Ah, petit moi, mon bali, sous poison. Il y a chroniqueur. Pour ça, qui est pas poison ça.
Voilà, tout comme on a vu déjà na souka, et émission na biso, je crois que te belé, basé opportunité à Rolandayo, à travers cette émission contenu actualité et singela qui koloba mais afin de citer na olinga opesa comme un tout petit peu résumé sur les dossiers de nos serviteurs dédiés, les pasteurs Mike Kalamai et le pasteur Moïse Mbieba basana nzambe o lelo bazaki na d'abord ba chantre ou ba yebana mokili mobimba lelo bakoma basana nzambe komona bango na makambo nyonso tozo benga ba abrutissement ya koswana ka koto batao balobi boye koto batao balobi boye babiloko na nyonso tout ma canalisation nyoko pesa est-ce que eza important ba continuer na makambo na si réellement ils sont de vrais serviteurs de Dieu nzambe muta arevese bango nzambe ne muta arevese bango nzamba okoma na baona suka ya makambo ba basala so baza maboko pembe nzamba zolo mais soki basala likamo pona triquer peuple de Dieu nzamba permettre ngote soki nzambe arrivé sara Salomon arrivé c'est pas so nzamba arrivé sara Saoul arrivé c'est pas merci beaucoup chez Dieu matokutana c'est là ba produit Melina Swamba hein balobi bonne fête na maman nyoso moi de la femme mais nzambe alala atani mbati mokili oyo eza ya nzambe bato nyonso bana ba soki roi na reine ba okufa boni yo mutoluki mbongo na motoki Satan kuta ebi ki okufa et bon yo bonne continuité. Merci beaucoup, chers amis internautes. Vraiment émission c'est un grand plaisir de savoir que vous êtes si nombreux de regarder cette émission. Merci à Richard Tessa, merci à Berlin Vramete pour la réalisation. Merci également à tous ceux qui nous soutiennent de partout dans le monde entier.